bazoye bateke déjà pétrole te obamelisa bato pétrole eza chimie spirituelle nzambe tia mayo ya citron tia mayo oyo bakisa na matiero tia prière na kati bongo prière ya yawe na message apesi oyo ezopesa lobiko na mokili bato balute nango message oyo bando banda ntina azotambola kokasa mayo banda mosala na ngai. Ensuite, 2 fois, na baluka na nzela après kokasa makelele banda église na ngai nabi quelle église na boy na baluki na badozonga Jamaïque na boy quelle église à 2 reprises osoka na mayo banda église na ngai ozosala nini donc na bino yawa badosala makambo ebele mingi bakanisaka na simba kisi olingongo evanda maboko na ndeko na bino kotika na kosimba kisi ata mokolo moko kotika na mpe kosimba magi ata mokolo moko te puissance ya yawe eza etali amen ngota c'est vrai. Lilobana Nzambe officiel, besoin sont partout dans le monde. Awatosa na République démocratique du Congo, na capitale ya ville province ya Kinshasa. Tout à l'heure, bokomona l'homme de Dieu, le prophète Konde Polo Dominique Awana église loba oyo ezomina Jamaïque Kominaki Tambo. Merci beaucoup Dani Boko na réalisation, merci beaucoup Patrick, merci beaucoup Fortuna. Amen Bouta. Nous allons m'attendre à remercier Kolo, l'Éternel Tout-Puissant, à Bolivie. Ça dit que tout le monde a toujours dans le quartier, si on doit la vendre dans Molay. Quartier la vendre dans Molay, avec une bombe, la Jamaïque, ça fait tellement un réel plaisir. Et c'est la seconde fois, tout premier à la Jamaïque.
Deuxième fois, je suis dans l'Assemblée de notre pour la tournée pastorale, tournée spirituelle, la Libota Jamaïque. Merci tout d'abord, la Libota, parce que deux fois, Libota Moussé Yamba Inga gratuitement, la voie de Tamblaï, Libota Yami Balé, Yaminga encore, c'est vraiment quelle joie. Tellement content et que la femme l'appelle famille et Yambi du Bombawa. Parce que c'est difficile pour nous retourner sur la temps pour la on a tellement joie. Il ne faut pas et que les gens ont comme malem. Les gens ont marqué les vérités, bruit et vérité, tapage et vérité, tout le monde malembe. Rien ne sert de courir, il faut partir en point. Bon, Yambi Loba, on a bien matérialité. Bien matériel, on a tombate. Bien matériel, c'est nécessaire pour la moto. Mais c'est que la moto a fou kamela yangote. Et c'est que la moto a ressemblé à l'anda yangote, à l'ukape yangote. Yangonde et madame Lukabino. Sozo landa le sambo Luka, tout d'abord intérêt à Molimona. Le sambo est le baillier capote et sunga bateau. Bateau va comprendre que vie à motozanango awe nzoto passager. Vie écoleka, nzoto écoleka, mais âme et bika. Le loco bisambele mingi bayo kusambela pona la prospérité, pona oluka abondance, pona oluka bufuluka. Mais liloba c'est le contraire. Abondance te, prospérité te, kofuluka te, mais malem ozanango se placard. Tant la prière notre Père, tant la biso likolo. Abi pesa biso kaka kwango ekokile. Place nous badobaki ke toluka abondance, toluka biloko etonda besoin tonda. Lelo batamukili pona osambla bakotuna bino bando kenda pona ozwanini siko yo ye alingi bando ye awa ozwanini oza ke okomi grand commerçant okomi trafiquant munene bwandi makosambeli alingi oza mabala ya ba ya kondi ko domba ya ba ministre bwandi makozi liloba bando kenda pona ozwanini ya lingo okoma na bana 20 bwandi makozi wande ndeko yena iloba reponda ka bango ke bandana kenda kuna na luka lobiko wa molimo na ko suka na mona mboga na ya ko mona mboga na ya eleki ko zwa biloko tu ya mukili ko biloko wa nyosha mukili ya ngone meni ba problème ya ngone memi ku kabwana na ba famille ya ngone memi ko swana yangona memi bitumba butumo situmbo ndé bokuzuyango etonda na mboko tala mboko ezana kinate do sachez bien que la mokeli ko so tondi ke nzamba salo ko zinyoso bayini pe bako yasu ko bakisa mama kasi koleka yangona Kristo lubaki tolo kaka apesa kaka kwango ikokile lo sa suffit atuli ko bota la bandek. Est-ce que bazara na ba dépôt ici ba bombela biloko na bango ya kolia rien. Est-ce que bazara na ba valise ya bilamba ba mal na ba mal rien. Est-ce que bazara na économie na ba nyama na zamba rien. Mais bazo vivre ndengene ni batomu ki ba comprendre te. Sachez bien que le Holanda uniquement mukola suka omona mboka na ya. Sobolandi bisala sala ezango inutile. Parce que tout d'abord, Kolo Azaki, on a koya la sabatu. Qu'est-ce que le royaume de cieux? Royaume de cieux, mutarusila on a nzoto boite. Royaume de cieux nzoto foi lala. Mukolo nzoto olala so sambela ki asolo nde oimité okozwa bokonzia likolo kozwa bokonzia likolo sidir nzoto ekeisi ka batika ka toza pembele sika bandotika. Batika baninga batika ba prédécesseur na biso un jour pe moko na moko na o ya telemi ya Holanda
esika batikaka nzoto yango so evandi tambolai bakomotonga bandako babono buka surtout na Congo elinga balingaka bapierre tombale mais na bamboka mosusu bandeko na bino bauti na Amérique bamona ata sika batonga pierre tombale te na baaméricain batie kaka bazongisi mabele baloni pelouse esili etikali kaka wana mpe sika kenda eyebanaka te amen bandeko na Kristo liloba oyo boyambi eza pote esunga molimo tout d'abord molimo c'est-à-dire boti na pongi soto tunia bandoto bolote bandoto kobima bele soto elalaki mais ame molimo na ebimi elalaka te ezalaka mpe na besoin avion te ezalaka mpe na besoin motuka te emoni moninga aza na maluku osololi na elongi na ye na modele azalaka na mongongo na ye okebi te na bilamba alati oloti na bilamba wana tala ndenge nkolo alakisaka moto secret ya molimo ya moto l'âme c'est ça soki âme na yo eza captivé nzoto ekoti mingi na koluka ngai mbongo ngai libala nga boye sito ntango ekoma plombe nga diplôme biloko nyonso wana ce sont les païens qui les recherchent kola lobi na losambo na bino bosengaka mingi makambo ebele na monoko na bino te ngai nzambe esunga nga afungolaka nzela est ce que ya yebi tika ebanzela neza bloqué nzambe alinga te moto oyo aprendre oyebisa nzambe koyebisa nini po ye nde ayebi yo babebe baza wana bamama basimi bebe alati elamba tundaki kutu teke mama alatisanga bebe alati sapatu mama ayebaki valeur ayebi valeur ya sapatu me bebe ayebi te bebe asaliaki potopoto moko oyo akafukafu me ya yebi na motu ya potopoto te bongo bapara nzoto basoigne bana sanke bana basenga sanke bana baboma nzoto bongo nzambe oyo asali likolo na se bon nzambe asalaki bino mpo akabela yo fona noboma nzoto nganga osenga non na losambo aliloba basala kaka malamu nyonso ezosala kaka malamu wana nde ezosengela yo epa na tata nanu kutu yo osengi kutu te oyo basengaka sedi bazokanisaka nzambe ayebi te tika nalobela ye nzambe asepelaka te na moto azolobela ye kwayake ye ayebi te nzambe alingaka oyebisa don omonaka ye aza na boyebi ya nyonso ayebi yo sanke oloba na monoko na yo osambela na molimo eza teke nzambe esunganga batela ezoningana nde osambele na molimo non malamu ezosala kaka malamu wana ezoexprime ezoexprime badésir na yo ayebi lobi ya yo ayebi semaine prochaine ayebi mois prochain ayebi l'année prochaine pendant ayebi après 5 ans vie na yo kozala ndenge nini okoyebisa yako eloko te na liloba sala kaka malamu tambulaka na ndenge ya boke tondisa kondima na kati na motema zala na bolingo nkola kosala akosala na Kristo Pinde wakazaki awa ayaki mpona nini moko azali kobele bisika etombola mokonzi monene na bisika kuna ya mongaliam abeli babengi basali ndenge na ndenge ya nzambe sambela rien un jour namonaka frère ewa bazobenga ndeko na mina kuna évangile bazoluka yo baolukaka na nani okuna moko azobela yo kaka okende bongo moto azosambela epa bakonzi minene baresponsable bazosambela mpona ye bongo kaka nga amen bota ndeko na bino baye bainteresse wana yebi qu'est-ce que c'est Jamaïque wana ndeko na bino aovanda na lemba Jamaïque menzela ngo ezaki katisa makelele après makelele katisa okomi mwa mayo ezali awa après mwangomba wana awa ndende kwazali mante ta baosala baprière bato baolala batei na basakoli baolala awa prière veillée ndeko bino okomi c'est vrai ya moto na kata chambre abimaka su te baozelaka bafamille bavandi na bitoko yebi na Congo so bato basi bavandi na matoko bakomo ozela mokolo ya départ ndeko na bino okota bo me basakoli basalaka veilla na batei bonga na yo osala nini babi bayokaki kaka sengeli yo
c'est vrai, bon, ça va, tout à l'heure, dès qu'au départ, mais bon, ça n'a pas de mal, on a dit une colonne à Bissot, à retour pour la paix, à retour. Bah, veillez 2 mois, mon bimba, veillez, boutou. On est famille, ils ont un bon, ouais. Ce qui va côté, le qu'on a vu la Bible, bah, il y a des cafés, vous allez, milk, vous allez, la peinture, il y a pembe. Donc, bah, tika randa, on a été veillé à tout le temps. Donc, on a vu un comité, on a veillé, on a été veillé, vous allez être. Mais namoli tala boye ça va nkola kusala moi le sambo botika na nkolo oyo ko veyete na veyende ni nkolo si amoni makambo zale ao botika na ka nkolo osa amen la de na Kristo nomina jour lundi ndeko na bino ya ba vous encore te tala ponzele ezaki compliqué awa pe suba memiote kubunga. Même période on a banda kozaki ebelete me okobunga ba même encore total frère banda yaki au lobby to moni avandi allez peu bien allez bon siko mais bo ba sala ka ba continuer ba bi sali na ba 2 mois sala mo sala mboko amalonga te to yemsi ba ngo ba kendele ba ngo libela bazonga yo ba no yaka ko sala pour le sambo sali lobby to moni mutavandi amen bota. Problème moi azanango le sambo possible moniteur la misala chez mon talanda ko zaki envahi mais ba ko fwana basi ba kaina bango a hotel ma père vous allez bien père vous ongela musala mais produit moko ezali sengela landa moi le sambo o isambele bo moni solution produit wana isa mélanger na pétrole mutasala na présidence na tango maréchal bo calculer au PC produit wana bazana bacha pétrole. Est-ce que vous avez dit oh, ma comme tout ça, Monica Loboye, bon, tu bois produit, Yakanamo. Jour et lundi, Basombi Kouté, bon, et on a vu nos cahiers, mon Bunda, Copes. 2 jours après, à remonter oh, bon, produit en haut, mais les tika produit en faux, et ça là, ah, ouais, ton data bidomi balé. Habité, Mukaka. Au moins, on a 5 bon côté. Bunda 1 mois après à Zongeli Moussala, ti de l'eau à Zambi. Mais nous vani kuna zabiente, kuna aussi au Vandaka, kuna ezaka kufuté là. Longa kuna ngana zoki de kufuté là ndako ya Vanda ndako nanga, da pesinda ko ezap moi. Na mongomba mo ezaki, je sais pas na zo se retrouver ezali hein. Ba ndo benga mama yuyu. Batu bayebi mama yuyu mama yuyu kubukubu donc bando ça na présidence place à monene oh basimba ki moi franga oh tu as combien moi nandenge santé comment bien nandenge de on a bien vendu tout le temps dit vraiment c'était bien mingipe bandimela ki koto bazali. Mais le lot retrouvaille encore jamais. J'ai toujours été dans la joie. Ce qui est on a bien noté, n'a battu tous les jours. Mais pour moi, c'est une fierté pour revenir ici, surtout aujourd'hui. Et la fierté, mon aîné. N'a moins de n'a commis la place où on a c'est pas la collègue. Ah et comme il faut que la période où il pas il n'a pas de cas ça pour ta Kingasan pour Osana Pascal kuta kuna 22h30 mais ce qui période là pour nous tu éviter de la sala kandeni pour katisi makelele ou katisi pe moi maizalia après au matin wa période on éviter ngeza ndenge na bande kuna biso ba komina ba machete ba kuluna koto pe bazalia bazate nigeza ndenge ni pokoto babutu kozonga pokona bosisa mosala 20h30 kozonga ba bipa boy okitina na mboko bandal mola après beti makoloti koto c'est pas facile hein? Gloire à Dieu quartier Joto et Tony yikane makasi koleka. Mais ton petit temps, tu vas nous vendre, parce que gratuitement, c'est une période difficile, il y a pas
ya kozanga mais sona chaki ko nazwa na luka bien matériel de ko bino akwa ko yeba te qu'un jour on sera responsable mnene Lingomba ouais que le monde entier mais to vanda ba contrôle ko la ba moko ya moi ba difficulté ya ko souffrir tira bando vanda tongo poko funa fuka manzambe la kisenga église la église na ressemble jour et nuit ben que hier na kuma mo sal nzam na royaume bien sûr tina sal nzam kuna tikola bando mo sanga makambo ebele en ce jour suso bakufa ta 10 ba yako entouré nda 10 esprits de mort bantura kinda ko bakota bisi bango bino bosibo kenda boye ko lukwa nini abi batindi biso yo pesa biso sali que le sali na butu boy na 2h du matin bozonga nzam na bomo ya batela bino amen ona libota bazaki na mwa misuru suku za na mbongo te ba mama so ba supporta ka vite ndé comment ki ba problème vraiment na minda au mona minda 2h du matin et on a courant ezaki penza ba difficulté que je les kaba otamla na ba lampe moko la lampe tempête à 2h du matin ah au mystère mona na kia po bandu kande ngona bino ndenga mabe na gloire à Dieu na ndenge ba kende ki ba bi ah yo za compliqué pour na atteindre yo kolo asala ki mystère na ndenge na ye alinga Jamaïque makasi bona kolongwa koto so izaki ba misala te na ndenge ya doa ka wateka ki parce que ateki abi o que n'est pas musute yango mwana ndapa azwaki musuna bandal esika to mandela ki église o na ndaku na isika bandako kutela yemoko kwa kende États-Unis tiens azwaki ndako na bi o kende e pas musute jaka ka kesika moto vande parce que lobi ko soki yote ndi na sina ku ndé to changer ki na veli pumbu. Voilà moi histoire pendant la sake lobi ko la banda pesa banda kala et ils ont kaka yango tiki no suka ko continuer amen donc la photo dans une de rabino totalement en charge na période de la difficulté après maman on a ti azwa ki même na bilenge ke yo sana mbongo tangi sabana tenga mo bino tangi sabango tangi sa ti na ba niveau moko ba mataki c'est vrai que bande musubana bonigo makasi ko la salaki ende on a bino wana zana Canada soki azangiji afuta katika yego za ayiko satisfaji koto na si tour mo ayaka ayiko satisfaji babidomi bale mobile lumazana poto maison de la à pétrole ji ba robang bazoye bateke ja pétrole te o mameli sa ba pétrole et ça chimie spirituelle ndamba bicha mayo a citron tia mayo yo bakisa na matiero tia prière na kat bongo prière yawe na message a pesi o ezo pesa lobiko na mokili mabata ba dute nango amen bota comment ya wana bota bosa na kundima boluka ba bien matériel tena lukaki yango te tini onde kuna bina telme akoma responsable à Lingomba tina ba États-Unis sans que na senga que na kuma musali sans que na senga que na sala Lingomba na la responsable à Lingomba message oyo bando banda tina zo tambula ukasa mayo banda musana ngai ensuite 2 fois na baluka na nzela après ukasa makelele banda église na ngara bi que l'église na boy na baluki na badozonga Jamaïque na boy que l'église à 2 reprises musoka na mama yo bande église na ngazo zela nini mais ngala bi ngana zela église munene kuna ya bato na kotanga kombote bongo quelque église encore na ko bande zo troubler moral na ngai ndona bino ya wa ndo sala makambo belimbi makanisa kana simba kisi poli ngombo evanda maboko na ndeko na bino kotika na simba kisi atamukolo moko Retire la paix de Simba magie à ta bokolo mon côté puissance à Yahweh da etali amen gota c'est vrai quand il faut ozali mais tant zaikuna wana iloko ni ezanga kana ndako pa ya kolia misuni nini banda ozanga si yango nde but valeur ya kosambela kuna
les lois le bâtiment est bandit kolabi kolia souté kosimba souté mateme ezali mbike ezali mfumbo ezali nganga ezali ngoma biloko nini ovangile ezali bilolo ezali epele biloko kolia batuna kame pourquoi bazonga na matiti mais koto tina bandaki nanu koto église bandaki tu wana na royaume nde yango de règne na kosombata Thompson yamike jamais. Thompson de Rabina Badou Kabambongo abinene po. So ba cheba parti dans ça c'est bon. So 12 13 non, on a ça match tombé. 18 donc on a souka so ba chelo ko na to le wana la plus wana c'est bon. Mais le boyo ata ba pinga pinga bilanga misunte ba donc bazumo na bino on dirait ko kombandoki. Mais biso tikeli bango bazo bomba balia na bango to tikeli bango bazo ba parti ebele oyo balinga ba chelo ba kabuli ba bakisi na sana bango me ba yoka kanda pona nini lilo bato tika to simba biloko na te puissance tata satan yebisa ki bato na yeke boli akate boza na puissance mais bino puissance oyo tata parce que bango balia ka biloko mususu na makabo na ba biso mais bino nyos oyo ezana pemba bo bojate bo simba te baby valeur nini bozana mwe pana tata lingomba Jamaïque ezana ko mona bon lingomba moken tant lingomba bandaki to lungo ya wati to ke bandal to bandali lo samuna veranda zam podium zam nen veranda mo moke batuka tant tozo banda culte na ndako ya mama wana tant to banda culte wana bango bazana ko kende kuna na lingomba ya bango monene ya bino bo kende biso to bandi le pan mobimba les aki munene de kola tikuna bato bazo beta porte ko bima porta imba tala bata mabomo babandi bazo seka ba chola suna vanda fc bande to zwaki na bon 3 na bana 4 to bana bon banga te lingombo bazo mona o kuna sika bazo kende bando ka malem moyo bando bando vimba bando to zwaki na bon babi c'est vraiment kamozolo wana bi nkola sa mo singa kuna sika bazo kende ko wele eko bando kawuka malem lukula maziba we kawukaka moyo bando ko vimba lukula ndenge bomona ka bama bo ebi baloso we za amuke pe vimbe tondi zungwa ya moyo dotie bando ko déborder babia solo makambo nazo yebsabino mais tu cholama et puis bakol bang ba intoxiqué bango ke so ki bo continuer et sika wana ka dingombo ne banda boko kufa bino nyos mukolo bango abangi mais amona ki mwana ne aku azaki liwa babenga ki ba iko zo brusquement ko simba kaka mwana kuna na bandal ko simba ka boye mwana zonga ina bomoy mama bana liwa babenga ko mbango ko simba kaka mama zonga na bomoy mais ba intoxiqué bango ke so bo vandi kuna bo kufa bino nyos nandeke ba loba bon boluka place na dobo bima awa sute ndali ngomba to bando luka to tambola ke pona oluka sika ko cha mais ça qui difficile ko to pe batbaya za difficile to ke balbi lupango mo sana matadi mayo mama mo kalbi lupango nanga matadi mayo na biso to ke matadi mayo bomba bola bando ke kuna ndenge nini kola bitolu que la cotonne to bimile de jours to quand le temps la tolu encore mon collègue l'église a dit église a ngo oluka le pango ya tia église ya bino be ya yangai mabi oh mais lingomba yo muto kinto sala to luka to tambol abi soke zangai bozonga bovanda eza muto atonga le pango azwaka ba mason pas que de le pango retonga bien abongisa na makamnos na répondre était mukolo le pango azwaka biloko nyonso azui le pango asomba azui mikanda zana ngo asombi pe basimana na ba brick nde abengi ba masomba ya retonga bongo sikobino bozo tambola ko lukanini bovanda ngambo ko natala esika na sina poni pona le pango amen bande na Kristo amen bande gizo tale zaki boy Epsi motei mukolo église arbito zonga to vanda yemoko akoluka sika to sali 3 mois to luka sika to mona te bongo
Nzambaro alobine to zonga to luka tisote abiye moko asi aluki. Ah, mais makambo ezaka on compliqué abeti na maboko ngana ko comprendre yote. Nabi ngana comprendre ye asalobi to zonga. Ndio unabina sa zonga avandi ye pa ko ya malem ti akoti na lupangu na pasi nyoso yo makamuna yo na comprendre ngote. Ngala bi makambo ya ye ngala comprendre kai. Yo pe o comprendre. Lelo sono abeti solo biskanyo solo na beta ngote. Mais bien quand on a besoin d'occasion pour les annonces difficiles. Vous vendez 11h moko amemani. Oh, lingomba bobandiawa. Mais pour y psa ingata ndegeni. Dans la place na ngeza na salon ko bimsum. Tokene na place na salon ko bimsum le pango na ngai zozela. Na sa bien disposé bandaka le to banda. Otali nande kuna biso mutei wana mutei yorobini. Ah, makambo est difficile, compliqué. Boto banda ndengin na poche ni differente. Banda salon bimsum bo calculer. Bozata na meyate. Essence père otana mabumu e mona ina note. Boso muto sana essence te, c'est grave. Oui, essence. Donc na mumuti bo banda ki 10h et le côté. Baba yebisi bino église na bandal na salongo bimsum. Bota la distance bando calculer nzela mo ya que salongo bimsum za côté ni. Ana ebinzela mo côté kuna côté amakala pomo ezaka kuna zanzela kukata mukuse. Bon, na yebisi mutei nkola sa prescription chance za na libumu ya molimo. Totel maka inde malem tokoko. Calculer ata mukate côté na libumu te. Albo banda bo connaître salon bimsum banda bandal pumbu système pumbu. C'est pas facile hein. Banda on a bien balongwa kuna bago koma 14h30 na makolo. Bon, faut boya ko zonga kolala na bandal. Buzina le no ba uchana libumute. Bino mo bo comprendre. Mote fa zonga fa ke lala kana ozone. Abi nkolo nzam na biso yebi. A rotondi sa biso na makabunyo. Ndoba zaraki boti de la vie on mona que l'ouvrier a on a Jamaïque. Pour moi ça a toujours été un réel plaisir au mona bino. Vous avez bino ka de bota muke. Vous avez encore moi lingomba on dirait muke. C'est vrai que bisika muso le pango c'est ban pango c'est tonda koleka ya mnene mais awa ça difficile pour comprendre. Pour moi ko to banda kwa minene so bato minene ba comprendre retard. Mais tu as vu que bino bato bokoti ya boza bato mike bato minene bazali. Et pour la tombola. Pour moi la ya. Après c'est difficile que sabato bazala la banda ko minene ba bi makate pona okende bisika boy. Bango ba bonga na bisika ba bongisa bien batonga lokola penza lola. Pour la Wokita, on dirait encore na portail ndenge za kula nza batwana e balabala pe bango batondi sarami tukana balabala mais bino botondi sina bino te mena molimo makamo munene ngozala parce que la depuis bon bandi pe Jamaïque bana quand même na molende. Na basal dans le Jamaïque bazara même na molende pas facile ko simba lingoma na Jamaïque pour bango ba kende ke sika ba hôtel na français mais bino ba hôtel na lingala comprendre na Congo ba kanisa ba to hôtel na lingala nde ba suka ba bola mais bo ba hôtel na français o mingi na Congo ba comprendre que nzambe awo asala likolo sa ayoka ka français noki na yoka lingala malembe. Même à Cambodge, viendra un jour, parce que là, de Guandozala, pour ma place à côté là pour ressembler à Iloba. Tout est possible à celui qui. Vous calculez ce qu'on a dit que 4 saka butu makolo wa ti kuna na bandal mola ti kozonga ka butu sans kolukambong mais sonde kuna bina kwa kimbongo. N'a côté les mabouetés.
Boba nous avons un simba kota kanabi kota kota. Mais nous on cherchera même pas le bien du monde. Le bien du monde ça viendra. Et on va nous landa yango moko. Koloye moko asala bino botia ngona mite mate botia ngona makanisa bino te poso tie mbongo ba kola lo baki biloko na zeba pakano bato baluka yango kola na libala ba pakano bato baluka kama kambwana kola na bota ba pakano baluka ba biloko ana ken kola na kende poto toutes ces choses là ce sont les païens qui les rejettent. Oh c'est comme le Ganzambe sont le baye chibino abo senga nini bolingi mingi boko senga ka biloko ana oye bata ma plombe ba osenga ka polo na rataki turo na zwa pona iba ko zanzam est-ce que pour iba ka zanzam pour ça diplôme oye ba ka zanzam ko bota nyoso na mukana yawe ko sana makabonyo préoccupation kabocha kana mutema bolinga na bino bosalisa na lozana bomoko linga me banguna bazobundisa yo un jour kolo kotombola yo. Continuez le masala toujours malade. En faisant du bien, on a Dieu. Parce que malam est allé Yahweh, et on a pratiqué malam pour te kolo à Pambola bino mokola suka bomona mboka na ya. Wotala bato bamona na kina mboka na Yahweh, bato riche, l'histoire riche na Lazare. Bazomona ndenge histoire ezalaka. Mingi bakanisi tango bazala mokili mokolo bakufa histoire esili. Non. Histoire continue à ka. Vie oyo eza vie momentanément na nzoto. Mais tango riche azalaki na mokili azolia bien. Abando zanga eloko te. Mais azomona moninga ne Lazare. Olia kabla mwanda batana sani ndenge ba riche mawana bango. Apesi atate Lazare ngola biloko na sa table na bamboa. Liwa ya rate Lazare akei. Riche akanisaki aotika la seko yepa landi. Mais makamo changer Lazare comme na likolo, riche comme na sufuru na libulu a moto. Aneto miso atola oh na Lazare. Mais comme il faut changer modèle bondegedi. Ah azana maboko Abraham tinda Lazare tangsanga litanga mai. Abraham a répondre ndeko. Distance nga to bisona yoto zali impossible. Ata tono ya mai ko komela yote boka botala ba ame we kenandege ba monanaka. Ndege omona ndoto se dire oyo loti amoni yote me yo yebi omonie. Kuna siko komona tête à tête ba mona na kataza ndenge bomona film ya Amerique mutasana Amerique ozomona iba ndele ba captiver ba jiba biloko nyonso wana ndenge salima na bo kozali kolo na oya alonga te wakena ni felo ba mona na katile lo bazomona pe ba mona kana bino sika bino bozali ba ya kababi oyo quartier nanga kuna na zaki na camarade nango kinga moninga na visiter ba ya kana bazaka na bino longo ba mona ka mais bande kona Kristo Bota siko banda ba mona riche na libulu a moto ti lelo molimu na yeza la passe zo lela ti lelo na libulu a moto. Est-ce que ba mona Lazare ti lelo azana bokonza likolo na maboko ya Abraham. Donc bitike tous les jours avant na maboko Abraham me pembe na tata. Alors bino a na Jamaïque na riche na Lazare. Bon bezebo na exemple nan. Exemple à Lazare hein? Et ça ça qui na bouche belé. Attendez qu'il na nyos na bomengo amona ki pasha ona se échange à comme na bokonza likolo mais ce qui mutalali alani nzote lali bake otika na place batika na libulu 2 mètres na 1 mètre na la largeur tant batika ka wana epoli et baby bazaka su wana te mais mais continue ko vivre so sambele malam molimo na ko vivre bomengo esewa likolo. So sambela ki mabe molimo na passe na boale ya ona ozone intérêt mwana iloba o sambela na ndega solo pande kuna bino banda bo mwana ti 4e année primaire banda 4e 5e na ba internat so na fuka betu
nzambe lakisanga église oyo na kosambela na mokili oyo ya solo po nana besoin mokona kufa na mona yo mona ngai chaque jour avant la lal chaque jour avant la lamuka même na tango examen na classe na bano senga teke kolo na réussir na joie na mata rien ça kula kututé sur la fuka nzambe lakisanga église ya solo na kosambela yo tina zana mokilo na yo kaka yo kanga to solo laka. J'ai toujours été dans la joie. Si la bande yeb sabande unanga kuna sika to bando sali nzambe que comme vous me voyez na bando yeb sabako sali yenge na bango lu yenge ba prophète bazaki ebele kuna na batei na bando yeb sabango ngala za bien aimé na tata po abenga ngai moko vanda ta la place aux ali bado wachaka tembe lilobo ma wotro ato moni mutache tembe seka komona kutupasite ato moni mutafingi kozongisa kutute tika ye na mafinga na yo saila ya Yahweh. Petit à petit l'oiseau fait son nid. Songa senga bomengo frères et sœurs nde tonda na maboko nanga parce qu'il m'a mis dans l'épreuve. Ndenge bomoni histoire à Salomon. Donc on a venu à vivre exploit wana deux fois que je ne vous dirai pas aujourd'hui, mais malem beaucoup comprendre. Diloba ayez poté et big sabomo ya moto et non tout d'abord nous autres. Mais ce moli mono est là ma bonne tata que aux assurance au la malam automatiquement bato mokili ba ko longa yo te pe ba ko kayote ezalaka ba demo ezalaka ba ndoki aux akut na toxique moté. On a seulement que le bâtiment va démouvoir bima. Bango moko kande otelu bakei. Parce que madame on ça là, va démouvoir ba kokote ba bandoki ma bango moko. Amen, ba démouvoir la Christ. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer beaucoup de choses. Parce que dans une affection sur la commune de Jamaïque. Parce que si vous avez ma soloté. Mais bien vos 8 ans et belé, on dirait vous avez bandé belé, mais on ne peut pas déjà nous faire ce que nous avons. Il y a un peu bon, on ne peut pas vous tata mon sapron tam sabaponano kem da kolisa da libot kimi zakata libot boboto no ikamba mo na mo ngolpe ma one kamba ba ponano fungula bandela nto senge pana no nano evite nyosho eba na yo le moyebi le mo pesi kimia mo na kembo bimana kembo na longsa liboto nete boboto le kan elika na kata libota ngoya mo santo e mo sakata mo na mo ko limisa so tata abata masum so talima bunga yao nanda kutema na missionnaire za libuli busali botana boenge bene boligo tata mon mo senti kana dikoleza la peka tamo présence no manifeste za la carte na bota na tite mo kalno tate ko shamakati ba bula na comme Jésus Christ na Nazareth na ngwa mo senti bela kilo ko na seko amen Vodo na combo de Jésus Christ na Nazareth. Merci Nalibota 100% basé en jeunesse montagne Nicolas Sunga. Merci à vos frères Kolasa Labino. Merci à ma maman Koloa Bat la mort na moko. Merci à merci pour la salle na molende puis que vous kapona yoba. Bon du peu au salle sika jana on dirait compliqué ça difficile ba muso basé sika wana mabino wana Jean-Malik Kolasa Labino apa boy mo.